tour du monde et dino image yanga motema na pesa Anise Ndombasio les Parisiens yanga motema na pesa tour du monde et dino de cette émission qui est le parcours des stars. Très heureuse de vous savoir nombreux pour suivre votre émission qui est le parcours des stars. Le parcours des stars d'aujourd'hui, pour votre plaisir, je reçois pour vous un artiste comédien. À Sepeli Sabino, à Seki Sabino, bah rapporter des cimetières, il y a des artistes, mais curieusement, à continuer toujours qu'au Sepeli Sabino. Donc, il y a l'autre est là. Donc, restez connectés sur www. Il y a un site à ma pata. Chers amis, aujourd'hui, j'ai reçu pour vous Mister Siatoul. Bonjour Mister. Bonjour Mireille. Ah, Mireille, ça Olambe. Mireille, Olambe. Dans ce cas, Mireille, Oloba. Voilà. Et là, il y a un mot. Il y a un cadre dans la salle, on se lamba, on se lamba. N'est-ce que Mireille, on se loba. Non, Mireille, on se loba. On se kimamba. Mireille, on se kime. Donc, ça va ndemona quoi. Mister Siatoul, donc, dans ce pays, qu'on recevra l'émission Oida, Parcours des stars. Donc, émission Oida, le parcours à la star. Mister Siatoul, Alam Nani. Au banda comédie ndeni. Au côté de monde, on a un théâtre ndeni. Et là, on est celle qui est au côté de monde, on a un théâtre. On commence à théâtre. Merci beaucoup Mireille, ça. Mireille, oh. Merci beaucoup Mireille. Il y a encore Mireille, nous sommes comment Mireille, ça. Na pesa ba Mireille, nous sommes monde entier. Ba mbote quoi, pour ba yebike. Ni na zoloba. Merci pour la question. Na bandi théâtre na église catholique na Njili pour mon chango na botami na Njili na bandi théâtre na Njili na catholique Sainte Agnès ba théâtre ya Nzambe quoi, donc tu vas sambela et puis ba Noël les autres nga photo ça ba théâtre pour mbotama ya mwana Yesu. Alors pa ina bandaki pena théâtre na ngai yango wana e koli e pusani e keyi ti lelope ndenge comme voilà et comme Mister Siatoul ils ont un parcours molai parce que na leki na ba minzoto wela na leki na ba groupe na ngai moko na leki na ba groupe Salongo na leki na ba maboke ngalema na leki donc partout quoi tilelo one man show Mister Siatoul c'est qui c'est Mister Siatoul. Donc expliquez-moi ça. Comédie ou comédien ya makila. C'est qu'on a motivé, on a plus que goût. Na on t'a autant à TV boy, ils ont excité, ils ont tenu au kende quand la comédie. Et d'ailleurs ngai kuta mabete muta motivanga pena na comédie tant on t'a la boye yaki Jésus. Jésus de Nazareth. Mais internet, oh, mais ma soeur me bandit dans le parcours des stars. Ah bon? Jésus me donne motivant, ceux qui ont sa comédie. Ouais, Jésus. Expliquer dans votre bataille. Non, on peut se faire un exemple, Mogo. On dit Jésus, c'est un grand comédien où il y a banda ma solo. Sur le bi, Jésus a le babena boité, a le bami na ba parabole, donc na ma cessé. Jésus le bi, nako buka ndako oyo immeuble. Nako tongango na mikolo misato bazoba o bayebaki makambo Yesu akoloba te bazoloba Yesu aka maçon Yesu aka ni, donc à partir de ba wana ba proverbe wana et pour ça qui pena ki na décortiquer makambo surtout na koma ndenge nazali yango za pena na landa mutute o yanga penza et non le bien ya makila, donc na botama nango je suis né comédien et puis ba comédien o ya ba comédien te ngainde nazali one man show qui nazanga moko na ko sekisa salle ya 15 000 personnes. Voilà. Donc o toza rare ba kawana nzamba sala ba susu bato bongote. Donc na Congo toza na chance. Non, souka bien pas non. Ah souka pas na ngate na mona ba mo susu ba mekaka, mais c'est un peu différent. C'est un peu différent, mais ba susu baza na kota ngela yo pour mona sala publicité zate mutako melaji
mususu ameli coca mususu ameli fanta mais bon baka to meli jus mais ba goût na ba goût et keseni mususu nga ya rouge mususu ya noir mais donc ezaka ba jus mais eza mingi te ba gère mingi te eza de mususu ko préférer coca mususu préférer fanta voilà mais ba meli kaka jus mais ke ba coca ko kale yo tonda soko liango na lipa et kangi peu de tongo tina pourquoi nga coca na bango voilà gaz na gaz no gaz esila kate coca kola te vandaki so na ko ningisi yango mona gaz zoma ningiso gaz so na vandaki monte ntango na vandaki na bano tunu kana keso so mo ateki na so chauffer no na za gaz na gaz so na vanda nga tikanga so ko ningisi nga kaka gaz ba nomata coca cola wa comédien voilà Mister Seattle ouais Mister Seattle na qui vous avez un groupe non groupe comme on a ezaka groupe tout choc soit bala groupe tout choc soit bala Mister Seattle oye poto ouais groupe non ezaki ko na ya ngai mona poto kala yo tuna ngane ti ozo tuna mutalelo loba oya poto ngana ya na kuta ba franc donc nous avons un poto à kala si à tout le monde un poto à kala voilà c'est bon donc là na recevoir na yo kalelo ayo o a un poto à kala na recevoir na yo lelo donc on peut ma solo oye voilà Mister Seattle aye poto c'est des groupes nous ont marché bien ba Miraï ça nous chapeauté groupe na Daddy di Kambala ouais bah qui est belé et après au comme ko longola bato eza penza kolongola bato te ezali parce que yo zali na poto bango ba souffrir bazo bunda et tout pour na groupe et après komi alongoli combo asali boye kei boye baloki boye poani moto moko ta souffra meti Jésus pamba te Yesu afingama na Barabas bapona nani bapona na bango Barabas batika Yesu akangama eza société na kozala na bango atomo Mireille nazwi bango lelo te ba Mireille sa ba Mbatasi ala ba Daddy di Kambala ba Mogondo baza tellement ibele oyo donc binga ko fula parce que nzamba sala biso nyonso toko simba et ko se transformer na l'or donc tozana pona ko fula bato c'est pas tout le monde ko fula moto komona ba msuba bwaka pe bato ubwaki moto libanga mais nana okipango mais ya biso soko lobika ka moke donc nous sentir que non ezui en plein mort ça na teza ba don c'est pas par hasard ba force kangote alors fallait pe batika place na jeunesse mususu na fula bango ozoma ata mo mireso na vana ina bango tilelo parce que toko kufa nanga bango pe fo bakende fula bat mususu ngana sepela kate banda bat mususu ba kota kaka na orchestre azaka ka wana ti suka ngo wapi tika pe ba mususu place bat fo ba longwaka ba changeaka mukilezo ke nengo wana donc bango tana bango kokaki na sali o na koko sala pona bango ba yebani monde entier Dieu merci c'est quoi faut tour ya bato mususu lokwa siko tozana ba Ferrari tozana ba Frank Taka tozana ba donc tozana ba tout moi clico tozo préparer pour ba bima sikoyo na monde mususu pour ba yeba na pe ba kende sango tozana devoir ata to komi na nzete koko mais to bano bimisaka ka bato po nzamba pesi do wana okoko boya ngote donc tana bango kokaki ba Miraïsa ba Mbatasi ala ba Daddy di Kambala ba Koko Bilali ba Lili Bebeto pe son âme parce qu'à Koufa déjà bato ba éviter Lili Bebeto à Koufa paix à son âme voilà donc bango nyoso wana ba bimi o équipe asika et bimaso toujours so ba les wana pona kozwa et puis kobimisa o pe tour so ba umeli na longola ka penza ngani ngaka teke o président toko kufa na yo non o yebani déjà kende luka o ya yo o kene pe ko sala faut ba groupe za ke belé faut concurrence za ka moi j'aime ça ba groupe za ke belé ba kenda ka ba sala ba mona passe ya ko sala ba groupe passe ya ko sala ba société ta le retour chaque soit bala donc na année prochaine na ko ça 30 ans ya carrière vous on ne sait pas moi na 30 ans sur télémisi yawa pour nini ozana bolingo ya ko sala ya ko bimisa ba tezana ba pasi nango ozana bisengo nango o nzamba tindike
ça yipi obimisa bato amen na banda ko abi amen Coca-Cola ba comédien ouais gaz na gaz faut que ça gaz na gaz Coca-Cola ba comédien gaz na gaz abiso osala on ka bosa so ni sika Coca-Cola yo senti réponse voilà police belge aza kacher wana aza belge pamba ben nganga na batutu ba yebi batutu ba na nga siko abi mutando simba kisi no nganga na oyi wana siko olongole ke poani kisi ni la suma kasite to omone période mo bo et que sous bien on olongole po o changer nganga to ni reni pourquoi olongole omoni maman Mireille eza pasi na bayaki akosekate boyebi mo bien ba congolais so bazola ngaki soki bozolala na ndundu o babenga albinos soko longo ke toilette fo yebisa ye o ngo sala likambo fo yebisa ye sinote okino kuta ye na kuta ye tellement mingi déjà devoir nga mokolo boye na ke toilette fo na la musaye belge kola ngate nazo sala pipi wa ba condition ya kiss na bino tone bon yo yebi ngo teke soko zana albinos o yebisa likambo te okino kuta ye na sima o yebi ngo te ah bon ça va bon temps oh non mais c'est mais yo makala ko to zara nga sona to vana muso sali o juli ba tono tambo fongola bo akomi nguma to zara makambe bele bo koko ya Kongo to buaka Mister Siatou malembe na yo za gaz na gaz me malembe awa to ni misu na boina seka makazi na bien zela na longola net pour sentir parce que est grave les Congolais to bossa na culture na bokoko na biso Mireille pour omoni biso to botami liboso to yebi ba bokoko ndenge za laga kala so wa biso keno o lakisi kundebe me musapi okomona musapi ne kotikala tout droit faut l'accélération ya ko gumbama babiloke belé to boaka oyebi ke oyo ngam na bimisango melelo bino ba mama bosikise ngai bokomisango na ndenge mususu na pasa ko boto oyo bon so na mbu donc mais na revendiquer te pour na yebike boza ba mama na ngai na lingi ba mama mais oyo zo yoko ngam na bimisango oyo ba komona te beta gazon yango le koma ngala bimisela na boy mais le koma na likolo eza ba medele bele ko ko serve zo mon ndenge ka ko matilango ndenge ko la sens voilà Mister Siatou ouais maman Mireille na moni wana kisi moko na ebite suna lukela onkomba donc yo penando za na nganga ya banganga to na siku na ndeni na nini yo siku ndeni oyeba makambo elika na sia mai na sia mai neni yo zo yeba makambo zo elika na sia mai o suki lilangwa batie zemi mami wata fâché neni histoire wana expliquer na bato ba téléspectateur na ngao ya linga mingi expliquer bon na ndeni expliquer bon na likambo elika na sia mai yo yebi yango oyebe ngo neni oyebi ndeni ke mami wata fâché que lilangwa batie zemi expliquer na bato ba na biso Mister Siatou. Merci maman Mireille omoni ke pona olaksa bado ya nzambe za bado ya nzambe bamsu bazo forcer mosala oyo yango mona ezo suka na kati omoni tosaka ba comédie ba théâtre par rapport ya mokili mais po yeba makameza na se ya mai na banzi banda babota yo oyoki masola mai pana ngai qu'est-ce qui se passe na se ya mai obiki ngolo avana na mai mais atelaka te poni nazaka toujours mwindo bafinga ye na pese kutumbote ngolo bazola nanga na mabundu auti kobota mikolo yo na pese mwana yembota buti mwana kitoko mwana mbali na pese yembote malangwa azosambela makasi mikolo yo po bamvutuma landaki ye mingi nazoreketeka nina banda bakure kuma okata na kisasa nina lengisa la société de l'estage ça kala nina lengisa ka nina lelo osoko simbi nina na fleuve Congo pour les société. Donc tout ça pour vous dire que un comédien, un acteur ozolala ozokanisa makamnino osala ya biso bakanisa la société bakoma yango mona ke théâtre lelo et bouger moi muke et comme vraiment nenge to kanisla ko sala yango te faut te payer bangote faut ya
il y a monde qui a évolué. Vous voyez, les autres vont na poto. Et puis ça a eu ma mingi sur la télévision mindele. Moins de publicité à yaourt karaboye. Il faut balaxana nos piscines, na mutakala, ya mwana mwasi pour batuba sombe loko. Ok, na époque wana, quoi on ça la publicité. Vous voyez, mais batuba yebi quoi ngatilelo. Donc pour vous dire que le monde déjà a évolué na makamebele. Makamamai, so na mina bandango. Donc ça ba inspiration o nzambe alaksaka ngai na sala montre que na sala yango to ko kenepe na zamba pe ba problème za kuna makako makamazo sala bien monte akeluka lion o lion moi si lione azo draguer lione so mo bali na yo kyango mon makamususu ayi obiki mboloko pe na mboloko na kati ya zamba asali moi di gablo na ye azo débrouiller mais ngula zamba fa pas venir ko défailler ba mobile pas sur le bilamba ti le réseau pesa mbongo na été nazana makama ukata ebele ni na mukili na biso oyo politique ezo marché te makamba vie ezo kendete ba crise économique na mai pe bazana ba problème na bango oh mami watu wasukande ni nani mami adana zemiti oui bien mais moto oyo ateze mindezo yeba na te makamba na mai eza grave ba monaka ye na ba 4 heures bazo tambola na mungusu bazo soupçonner que goza mungusu ngape na yebi nena yebi mungusu alingi basi trop mama mungusu alingi basi trop asenta ko ngasika aseta mboto fimo kalma priya kama ninga kwaji na zemya mungusu tinda se ya mai wana poza mutamukilo yeba ngote tusuka wana po na yabo bimisa baka mususu ya se mai bayi nangana ba malangwa ba mona kina bimisi secret na bango. Fidèle internaute, comprenez que je reçois pour vous un artiste comédien, Mister Siatoul, gaz na gaza, assis là, donc dans le plateau, oh, on vibre moi été. Mister Siatoul. Ouais, maman. Dans la rumeur, oh, est sur qui là, si on a tout nous et on monte vraiment, Mister Siatoul, relation na yo na Miraïsa. Biso yo ka yo obota na Miraïsa. Expliquer na batu o ba na biso sikoyo, il y a Voice of Congo, relation na yo na Miraïsa. Obota na ou pas, vous avez une relation d'eni. Pourquoi ka sur qui les bongo d'eni? Omoni, merci pour la question na yo. Ba Miraïsa, ba bébé to question na mo repose en paix, ba kisakata, ba dadi di Kambala, ba mbata siala. Bazalaki batu oyo bazo sala na compagnie nanga donc na groupe nangai surtout zo sala théâtre na Miraïsa ngai naza na façon moko na ngata théâtre nanga eleka inaperçu naza ko bimsa ba cri surtout sala nayo oyo kabina ke Miraïsa o lambe c'est tout la lamba kala tellement to sala makamo net solo toujours défapé bana bana na biso to défi tout se bango na kati ya théâtre iso bimaneti to bota mwana wana bato batikala na image wana mwana oyo feza la babota na ye feza la non Miraïsa na mobile na ye azana vie na ye azana mwasi nanga mama Jetou mama na Lorenzo mama na Divan donc bazali oyo basala ki kaka pa na ngai baleka c'est normal ezaka ngamo kote li pati na elombe balobaka baza mwasi na mbali babota nani susu na yokaka mingi Kofina Sindi balobaka baza mwasi na mbali c'est normal ngana mona c'est que j'ai simbi mwesiko yo oyeba ngoke toza kuna mwana te yaza na mobali na ye ngana za na foyer na ngai pe na foyer na ye donc oyeba mo vérité c'est comme banda kala partout na kendaka oza na poto bengisa Miraïsa ko tika mwasi na yo ça me fait mal c'est que ningi to sala neti makambu ya solo pour rôle fozwango parmi bateau na bimisa c'est vrai que Miraïsa soko yipsel kamba sala o sala ngo vraiment neti likamba wana penzo salima akolo zala kaka boyino lela aleli ok ça rare na ba fille lelo lela mala moko lela ma mi setanga donc aza parmi bateau yo na nyoka matenga be wango bateau ya essence parce que bateau to bimisa ka Mireille ezana bateau mususu aza diesel ozo fule mazo kendete ebele ba yebana te ozo fula moto lembi ozongi na ndako meseni qu'est-ce qui ne va pas ozo fula moto pa yebana azo yebana te donc to benga bango diesel bon ba Miraïsa baza na chance na bango baza ba essence quand tu full elle part mbala moko tu full elle part tu full
elle part. Donc, Mister Siatou, l'amiral ça, bazaramo c'est mon balité. Patron, bazalaki patron na mutamusala nae. D'accord, bazalaki patron na mutamusala nae nenge moro alobi parce que awa ba rumeur tout boyo kana balabala awa ndi boye ba vérité et tout. Mister Siatou. Oui ma mère. Est-ce que okomi ala moloto ndé? Nakomi ala moloto boye ala moloto autokufa ne karaté que son âme repose en paix. Toi on a poto la monter maintenant et kaokité du coup allez obimi mbamoko. Merci pour la question. Omoni nzambo to sambelaka aloba na bata cravate te. Nzamba salaka pona ba bandi bato mubulu bato nkamuna nzamba salaka na biso ba oyo. Nzamba la kisinga ike ba bomi ale moloto na poison mais bazo wangana. Pona kolakisa ke ba le moloto ba silité nzambe nalalaki namoni banjelu mibale babimeli ngai ngai kuna seka po balata ba jean banjelu basi balati ba jean bazo luka nini ebisenga siatula tozana message oyo nzambe atindi pona yo na bi message nini babino omoni oyo tobungisi batumi ba grandeur ale moloto te. Nous avons perdu un prophète mutu oyo na après bakimbango ezaba le moloto wana makambo ya sala badoration ya sala ma sese ya loba côté ya teya toza suma mutabongo te. Alors ndenge babomiye bakanisa te ke ba le moloto basili yango nzambe atinilinga message ke nakoma siatula moloto naza ale moloto te nakomi nde siatula moloto. Donc c'est tout le moloto yango moni naza sikoyo na studio makambo nzamba koloba nga pona Congo yango na koloba yango na koyemba yango po bato bayeba parce que ye tokomi na tango ya kopapa oyo tozo papa frère ale moloto kondo asengaka bakitisa moto tango nzamba akiti moto na Congo bato mingi bazikaki te nga na ye na almet pona kozikisa bango misapi ya suka mamire eza pasi yo zela nzembo yebima oyoka makambo nini ale moloto a inspiré ngai nzambe a inspiré ngai pona koma siatula moloto parce que mikolo toza na proverbe moko la Bible nous dit tambola dimanche koyoka kaka na nzela la Bible nous dit. Pourquoi tokangami kaka na la Bible nous dit? La Bible nous dit. Nicolo kaka la Bible nous dit. Attends, on défait la Bible nous dit. La Bible nous dit. La Bible nous dit. Alors, bateau ne soit pas kimaki na bar, bakina ko bomba na ndaka nzambe. Yango botika ngana sisa nzemo na ngai na luba maloba oyo nzambe azotinda ngai pour lelo siatula moloto ha papa ha sosola. Ba bomi yeme to silité ba moloto toza tala. 3 bidons nandambo. Mister Siatou. Oh sala o za comédie to mamba solo. Yo lani na butu ba ange balati ba jean. Ba ange abasi balati ba jean. Mister Siatou. Wani mo qui sexy partout o sala comédie tous les années. Omoni nyonso mama mirei euta na lola. Mabine euta na nzambe, sexy euta na nzambe. Masanga euta na nzambe prévane que Jésus abimisa pourquoi abimisa ki jité abimisa ki vin abimisa mbisa la mer abimisa ki mapa donc tout ça batumi ba yeba raté malabaki wa Noah azali moto moko bato bazako ndimela ete metant batinda ki ga sala bateau bato ba yiko ndima donc ngai soki ba angelu ba bimeli ngai parce que ba yebiti na nimba bimika pa angelu ba bimeli ba lati ba jean. Est-ce que mon est bien ou est-ce que balate ba jean? Malobia mamirei. Omoni papa nazaki pasteur. Akufa donc papa Sébastien Bateka paix son âme. Akufa aki pasteur donc na yebi biblia na yebi kosambela na yebi ndenge nini banjelu basalaka o ba monana no makamu sa nzambe te ba oseka ba okamwa. Mengai na solaka na nzambe na yebi makamu si ya nzambe na yebi epai to uta na nzambe na yebi makamu nini oyo nzambe
alingaka kosala oyo alingaka te bato basala lelo oyo lelo banzelo babimaki soki ozalaki olingo okima bayebisingaki bamuloto basili te boza ebele mais komi tour na ngai ndameka kopanza sango makambo oyo papa ale muloto asisaki te ngai nde nakobimisa yango nayebisa bato ngai na yo toyebi te donc eza ba inspiration oyo nzambe akotindela ngai mpona tia na CD oyo naza kosala naza deja na studio okoya kofilme ngai osala oyemba banzemba yango eza banzemba nzambe po oyembaka avant affaire ngulu oyembaka ezaka nzemba nzambe te nde biso tobenga yango yaki ya nzambe te yaki voilà diskasalaki affaire ngulu ezalaki banzemba mokili voilà siko oyo komi siatula moloto oyembaka nde oyembaki na affaire ngulu to eza banzemba nzambe po baangeli bakiteli yo po osala album oyo nalobi mama Mireille soki tolobi ke tokangama na banzemba nzambe lelo omoni bamusicien nzambe mapai bamemi biso ozomona tokoloba mingi te parce que eza makambo na biso te nalingi te nakoma musicien ya nzambe mpo emema ngai na pai eza komema mais bato bazela oyo nzambe akotindela ngai maloba oyo nakotia na kati oyo nakoloba oyo nakoyemba nyonso nzambe akolakisa parce que plan ya nzambe aza na mabongamisi na ye lem so tokosola boye nakie nalali akotinda nga bainspiration mosusu nakobakisa na kati yango nalobi bato bazela bakoyoka siatula moloto oyo ezali kobima kala mingi oya na studio komona nini nazobose nazosala nazotravaille mpo elanga eza monene mais basali baza moke la Bible nous dit mikolo la Bible nous dit mama Mireille pamba te omoni tokomi na mikolo ya suka basini oyo tozomona ekomi vraiment na mokolo ya suka okondima te ke na kamwe na mona penza na mboka na biso Congo taba zolia sachet na kei na bengani taba na zui sachet wana na yoka solo nango la mse utaki na chambre froide eza na solo ya poisson de la mer pour alandi ko wana non sachet wana euti ne lamba donc na 5 à 5 euti lavage gumi ni tabazo yoka nzambe na ngai olona sakomo nini seigneur tozokende wapi tout ça wana bokoyoka ngo na siatula moloto oyo ezali kobima babomi moloto mais bamoloto basili te bacomédien toujours comprendre sauter sur le théâtre ils ont foutu en haut du sauter le quoi piraterie comme makasi donc bacomédien tout bakomi chanteur yo bandango déjà avant balandi yo heureusement voilà bakoki kolanda ngai me bazala pe na makambo bango bakoyebisa parce que jamais comédien akoyemba lokola musicien parce que aza comédien ngai oyo nasalelaka yango tala nabimisa affaire ngulu na 2003 lelo toza na 2013 donc 10 ans navandaka kaka nazilaka nazilaka teke nabimisaka banzembo bibimisala mbela bimisa ebele navandaka nazilaka nzambe na nga alobela nga lokola alobeli nga na turo ya moloto akolobela nga so na turo likambo mosusu ya kosalama soki babomi lisusu moto très important bapesi poison ewana nde sasa yipi nzambe na bomoi akotelema atelemisa ngolu ya mwana moto epui nasakola oyo bazali kosala nabimisa yango na poisa ke bozosala mabe botika koboma molimo ya nzambe oyo asali koseka te Coca-Cola gaz na gaz Coca-Cola bango Mister Siatou mais pas vu que poto dans le cimetière artiste mais aussi la tendeni ezala solo na mona kango pa artiste mususu na mona kango pe na mona ba yawa glace ezuna mutu asili po mona ke ezala ka musala na yote bula atozala bula na kisasa so yawa faut continuer muyibi oto tikana kisasa soki baye na pota omona baona magasin bazoyiba biso tobanda kisasa toyawa yango tozo continuer soki omoni bongo maka ezalaka ya bango te yango ekoma cimetière napesaka bango raison eza fete na bango te eza cimetière na bango mpo ezalaka ya yo te eloko na yo te eza na yo te kozwa eloko ya moninga te la Bible nous dit eloko eza ya yo te tika yango ya yo te Mister Siatou ah Seigneur sharabaka baka
Ah, ça va baka. Oui, que nazoloba molimo zo matanga, nazo nazo toka. Molimo zo matangai na ndenge ke non. Elo ngana kamwaga, lelo oyo. Bato bazo kamaya batanzambe bakomi na suka, nzamba zo lakisa bango bakomi na suka. Bakomi na suka pourquoi? Tous les pasteurs au bazan l'église à réveil, sont tous les commonaïs. Yoga Pierre, Jean, Paul, ok, ça va combo et où est la catholique? Vous savez, comme on a catholique, oh Pierre, oh Jean, oh Paul. Nous avons yeux on a catholique, bon hier nous avons pas ça l'église, mais il cause la décider l'homme comme tout le monde. So mutazuka que l'ambassade bas à quelle église face à la qui a fait ce témoignage. Attends ça dit dans côté. Attends ça dit dans côté la fille mo lobby. Tu fais que dans l'église bo ba lokola bilamba la teki ba yoji ba versas. Batuni nani azana témoignage au pesa pasteur ngai faut le lobelite pasteur ngai mun bato ko se ba pasteur zaka ba fi wana yetale lobelite pasteur ngai na témoignage et pasteur non pesa nzoka zani na ngote ko la teki bilamba sika bimi mire na soni na yokaki abanibna bande ko haleluya bato amen et nzamba salia na yatana eroté na bino kina église ndeni na soka bo na comme na garde nord na mona porte mo ke fungama na déjà na leki na wapeka wana ko acclamer le Seigneur nzoka affronter yo futi tiketo leki na porte fungama fungoli la yo oh Seigneur asharaba baka boze la setlo mo lote zako ya yo ka vérité Mr. Siatul gaz na gaz Coca-Cola na baron fidèle internaute ni la za na invité Mr. Siatul non ça va on va aussi là parce que comédie là il musana ya bangote yo mona Johnny Silaka on va na poto Johnny Silaka bon Johnny yo mona Johnny nazoloba Johnny non nazo lobateke moto asili bien moto asili ngazo tunanga oyanga lobi nanga pour base eza cimetière tu veux Johnny pensa za comédien na poto Johnny za comédien za poto azo sala na ye ouais ça va bon ngam na loba ça va yozo tsanga na comme ya ngamba okuti bato bazo tala ngana zo sala okuti bato balo bapona nga yozo tunanga so mokumba ya bato oh mais ko baki mani rai soko ngo mona ke moto ça va bato bazo landa biso kasi yo le boyo za Coca-Cola na bango nga za Coca-Cola na ngai côté na nga ezatela ke sangana na ba fantana bango Coca-Cola na bango te posa Coca-Cola ngamoko bo Coca-Cola songa na meli neti bato loba mire yo pire nga elenga non so yo zuni grec na yo kuna na kinyankoro munene mtwaza na chapelle azuya mote ezalaka pire azate eleyo elenga donc nga naza Coca-Cola ya monde entier donc naza awa bandingi na yiki na poto awa na sala ba cours moyebi yango te ya one man show nakenda États-Unis na sala ba cours na bombo fifi pona osala ba film ezaka te tosuka na maboke faut tolingaka pe to évoluer to bakisa théâtre na biso lelo so na tala ba nigérien baleki biso na eloko te baleki biso na propreté bandako na bango zaka propre mais ba histoire ezaka na kati nous avons ba histoire ya bien ya kitoko ya makasi mais biso moko tolingi kotia sérieux na mosala te tozo filmer ba caméra professionnalité tozo filmer coupe pantalon nyoso na kati mtozo tala maboko bina na kati bina tona vani na milela mtozo tala bina na théâtre boyo bina coupe so vana pantalon mini nyoso na kati ya maboke mais non c'est pas que yezala totala pe baninga ndi sala nga gaz na gaz côté na nga gaz na gaz côté na nga pe toza mingi te nazo bisa one man show on nazo préparer que na sala na salle bato batondi baye kotala siatula ye moko sans moto nga ko sangisa nga moto lembisinga pour foser la yaloba bongo yo baksa non moi là pour un micro tenga ndo ba sepela ba seka o pena na nenge ba kokiko koseka parce que koseka ça fait partie ya santé Mireille koseka ba mindele ndenge to tangla na poto et soulageaka moto asekaka aumelaka na mokili akufaka nokite moto akanda yenda akufaka parce que mboko yo mboka kaka monde entier tozana ba problème tellement ebelé faut ba to basekaka po et ba se libérer na mikakatano oyo ya sasa yipi
tala ngaki molote leki na komolo bana ba terme ya kibunzambe sasa ipi engenge bene ore magango mire biso ba congolais eza passe so mutu na komi ko sambela te aboni ko pesa ngali pa wana eza ngai ya na ngo futa ngo akoma kaka mosali na nzambe engenge bene sasa ipi manyangoli ete ya nini yango bato ozoteya zala nzambe alobi toya epa na ye ndenge tozali totika biloko mosusu te na nzela ekozala mabe. La Bible nous dit mikolo kaka la Bible nous dit Mister Siatou voilà théâtre na biso neto en fait na kala na groupe salongo ti lelo nde toza lelo o mona ngo ezo mata to ezo kita ngalo be kita bayinanga bana ba inote le ba vérité le ba constaté le ba vérité so ezo mata na nini ezo mata na mabanga ezo mata na mabanga ba tatouage ba bêtise mon pas ezo matela pena comme mata na zo sepela nango ezo matela na brutalité mabanga ba tatouage ba bêtise ba histoire malamoté o pesa conseil té donc tangala ma théâtre wana o ya biso lobi lelo moko o itika na mutu ya bato mais soko bandi ya groupe salongo mona ntusu ezali ti lelo bato yebi mona ntusu kombe uti poto ozomona donc ozoloba makamoko oyo koko tikala libela na libela ata to leki me bano bakoya babi ke kombe uti poto existaka bato batindaki ba kombina kisasa bato basali bo mona ntusu ezaboye mais oya lelo. Et combien outils poto on a par exemple parce que ko bandela mo muke to comprendre bana o en fait pas quoi on va quitter base au moins idée parce que le biango est silaté yango est aussi laté parce que ça va faire de l'amour combien outils poto n'a pas moyen tout souvent ça va chef d'œuvre donc éco silaté si na comme ça on la fait de l'amour na idée na ngo silaté prévenez que banzembo lelo banzembo bimebele mais ce que tu as banzembo ya ba mailo wisa ya ba wendo et beta katilelo banzembo ba franco et beta katilelo po ezate po tozangi banzembo mais tozana besoin ya nostalgie na besoin ya koyeba makamba kala pai to uti na pai tozokende. J'ai l'impression que lelo ba congolais balingi koyeba so pa ba udité balinga koyeba pa bazokende liboso ozomona lelo banyoso bakomi fala ta Versace fala ta Yoji mais to uti na lukombo tai mambweni libaya seri wana bino bazola ta mabaya siko seri na mama bazola ta kopal libaya libende bateri bazotonga mabaya mabende mais lelo atwalinga ka osi batonga ok photo zonga sima neti ngai lelo yo nazo senga batu mingi basenga ka soutien so baleki oyamba bato wati ngai penza nazo senga soutien bana Congo soutien de bebisi ba congolais ndeni moto nyosa koleka nazo senga soutien to senga soutien tellement trop ozomo ngai pona ngai na disco nazo sala setula moloto na sengi soutien te nazo senga ba mini jeep nazo senga ba blues ba soutien bozala nango kuna mais ba mini jeep boya nango ba blues boya nango ba marenda uzomona ba piloka kala marenda tu vois comment ça sonne marenda lelo yo kana société ba popeline lelo yo kana société donc voilà kombe uti poto na ko continengo président Richard Lukawa pesa kingai dialbino faut ça la monnaie fait de l'amour et si fait de l'amour banato koma poto et la saka ka épisode de continaka mutona komi boy donc ça histoire mo doit se pelaka na ko banda ko continuer yango bozela yango à chaque fois somo na Kinshasa na zongi na ko sala kango po salama mingi na Kinshasa et ya na pe poto po ya pe na poto kombi du poto et salama pe na poto et salama na kin partout na ozala kombi uti poto et kozala. Mister Siatou Toyoki qui est au Kenya Angola. Angola no Kenya osani il y a un cadre ya production ou au Kenya va voyage non privé. Et là merci maman Mireille. Au moins biso mukanda o tozwaka na poto awa ezaka ate pour laksa ko mbila. Ngapena na sala mukanda na ngai. Donc na uti Angola pour na production na sali 4 productions à Luanda, na sali 2 productions à Lubango, eza province il y a
Yangola na profiter na pesa mbote na bayembenga kitoko na Luanda Manono Muyeye bateau bayembenga kitoko et puis Willy Benzula na Imbonder. Donc les véritables moi na musansa là mambote d'ailleurs kutu na zobi sao que toujours on soit Angola dans mois de décembre basé là toujours la production toujours un vrai artiste non 7 fois-ci 8 fois-ci 9 fois-ci 10 fois-ci 10 fois-ci voilà donc toujours kende ba Molayi ba Fioti ba Mangwaou ba Elombe ba Kwedi ba Maxi ba Meta ba Lipati donc ezo be ba mabe na kati ya Luanda na décembre yo tozawana on a la production na Luanda, production na Lubumbashi, production na Brazzaville. Donc ba Foshino tumba bazana kata masolo eza carré batuba zela ba seka ndenge ya kala. Moto zo no sexy ba tsu nenga sikate, faut que seka ndenge ya kala. Donc lokola na utaki Luanda, siko na uti Strasbourg, na zali pe na Lyon, na février na ozana Canada, na ozana programme bien chargé oyo ezo salaki na sala ba tourner nanga calmement batuba mona Satola Moloto après si nous rendez-vous batutu ya Luanda donc na décembre ba ozala na décembre ozala kuna pona kusala bino ka plaisir to comme na suka on dirait pas ah ouais et vous me eloka kitoko umela kate de bonnes choses les gens les bogards fait à gangi. Voilà. Tout comme la souka, c'est tout là. Ouais. Le basouka par rapport à l'émission. Non, on va rater le basouka. Voilà. Poison na lipa, na liango, na kwanga, na lia, na madeso. Tala mutuka papa Moloto. Alia poison 7 fois kufate. Il y a 7e alobi yemoka kende bato ndengo wana bazana ngolo donc biso ba Moloto atabo yenango nako liango na grec nako liango na kebab nako liango na madeso au nom de Jésus ekoleka alors lino basuke zaka ke bozela kala mingi tezobima bo sepela na mateya na kopesa na kati parce que nous sommes là pour éduquer oui. Donc nenga Moloto azalaki atikelinga yango tozo papa seko papa oyo komi tango pena ya papa toza contre mutute tozo linga wa osala musala malamu to beti maboko oyo la nzela nzambe te nzambe pazaka na kanda na yazaka pena zuwa la colère de Dieu est là eza malembe mais ezali ezo frapper donc nous sommes salaki na molili ekobima na mwinda et puis nalingi na profiter que on a sala banda pauvre ale Moloto akufaki tilelo toyoka te bato bake kotala mwasi na ye bake kotala bana na ye vente ya ba CD na kosala mwa mokenza mba kopesa biso na kolongola ndambo na kono pesa na famille ya papa ale Moloto na kopesa na Gaël te po yimoko nzamba lobaki pesa na libota lobana pesa na Gaël mon fils oyebi wa tennis mais na kopesa Gaël ba débrouiller ba moko ngana kopesa kaka na famille alors bambote ko sanga te na na 2 livres pour na bambote on a pesa oui na pesa ka batu bambote par hasard mais na yena ba livre oyo on a kopesa batu bambote alors na lobi papi ki papi là toujours en Angola tozakoya de mambo de Panama yo ebika de mambo yo musique yo ntsumbu yo musique yo ebi ndenge makoso salama kambele mbele wa mtoto wa Manyema na ba Swahili tena na debriaba iko anasema anakuchokozie donc zake bozela wasobi Swahili anakuchokozie donc bozela manzembo ya Satola Moloto ya solo nimete talibino mama yo sabina Kiswahili seti karonya tika na ngoleka donc Placide Dini de Katia mokonzi ya Île de Saint-Denis on a battu na pire pena donc Nodi Mataba bonika muta politiki Nodi Mataba mobali ya Aline Moyo mwana Luanda bambote ya trop mère de mère respect j'ai tout c'est tout maman na Lorenzo respect donc yé muto salarié manager nanga ko managers donc so nazo koma yimta komilanga ba texte nanga j'ai tout
Maïtouka, j'ai tout à tout là. Pasteur, oyo rappelé que John Makengo, pasteur Emma na Pantin, na Pessimino Ambote, Yemoko, oyo rappelé que Azon Ningisa, Azon Ningisa Makambo, Poesa la Ningana, prophète Alexis, Yepena na Pantin, donc Pierre Anguilère, Mobimba Bambote trop, pasteur Bruno Nkweme, na Maison Alfort, on a aider bibliquement. On a besoin de soutien, on a besoin de ma bombe de lier à Congolais, on zamba l'accent, nzela nini, oyo, tokoki, kolanda, parce que Congo est riche. Ils ont mayonnaise. Congo est riche. Tu as la mayonnaise, tu as la manganèse, tu as la fille moua, la benga benaki. Ok, ouais, et vous tu as la précieuse. Mais c'est tout là. Finalement, tu comprenez la liambi les lots. Comédien ya monene na seki na plateau na lembi na sur la palais na bomona nga boete ko seka makasi boye donc les lots vraiment la coquité Obosani Obosani Obike mutasimbi biso ba image to bandi les lotés et d'une autour du monde et dino tour il a ko senete bato mingi to bosa na bango me ye et d'une non na ko senete tout le dernier na ko senete mais et d'une noté tous les kimbangistes bato ba yibi biuvu ye mvutu les amis tout n'a pas biyano biso bana papa to betaka tolo biuvu ye mvutu et dit autour du monde ba yebi tous les moyens nyonso mokili bazo kangai bazo zela makino ma David ezako ya pro professeur Paulo Santa donc ya pro tous les moyens ezako ya edino ba epsa ngaki omona na Nouveau Testament fay moka pembe tikala ya vierge kasi bakokoma makamedino mokolo Yesu akozonga ye mutu akofilme campagne wana c'est tout donc nanga comme na suka na pesi batu tout balinganga l'incontestable Cédric Mbongo ba motene belé mon pote patiki mo monsieur le propre ba motene yo ba motene batu tout balinganga na Canada na bo sanité Vanessa Kapinga la Megan sans oublier Nathalie Kavanda Babi Yonde voilà Cour suprême talobi en chef batu tout balinganga service traiteur la Providence chez maman Eliane Nitu donc bo luka te nga la conseil binombo kende kuna donc service traiteur la Providence batu tout balinganga et de autour du monde ça et puis na Canada José Boabadi bambotene yango yo Joël toi ça qui dit la wabuni watanga mbi kabarata to mbana ba muntu o baba luba te ba comprendre loko na lobido na pesi mbote na chuluba donc oyo na Canada na bosanité na pesi suba mbote okasinga déjà kasi bomi so makazi za ndokite Fibombo les États-Unis na Grand Monde na mamango bombo fifi bambote na bino yango yo na Canada na bosanité na Montréal na Montréal wana esika kakatara netza le 14 na Canada donc le 14 février dans le Canada bana Canada nyonso Québec Montréal Nabucodonosor nabani ozomona nano koma Canada te ozoka tsa bamboka Canada na tikili yosiko batinyoso tu balinganga pesi ba mbote avela nga didenta na bosa nyote ba mbote no belé didenta okata mate tour s'il te plaît mutu na ngai didenta wana mutu biso mi balikasi voilà elle bruna Gaillard neti Cour suprême ba mbote no belé Richard Luka le parrain de cette émission parrain quoi ba mbote no belé ba mbote no batinyoso tu balinganga sans oublier studio Mama Kinzembo awa Homoni studio Mama Kinzembo studio là Mama Kinzembo zo salango na edaka etro na memela ye ba kantini ba sac ya ciment poto tonga studio oyo Mama Kinzembo tokenkamba tokenkamba badoni ba lisola nkamba te tokenkamba na Mama Kinzembo papa tibiso maboko biuvu ye mvutu tunaka ba kimbangiste loba o setula zolo ba biuvu ye mvutu première page ezali boy kianza nkumba mondeli yuna wanzanga mana kunti komona enzanga mani Paul naba yufule te doza bituna pe biyano ya bakimbangiste tala nikolo bana bilaka bambote na bana bilaka bambote Dieu va nous aider le Congo tokene toujours liboso ata ba bomi biso na poison ba moloto mususu ba kobimba
le parrain Richard Lukao nga benga tester à courant. Bobette Kadogo, l'incarnation de la beauté. Voilà, hein, mère chef Moutalobiango. Irène Koussou, ma grande sœur chérie et adorée. Bisous à tout le monde. Ba fanatique émission. Oh, ba tout va bien. Ba mbote na bino. Pour continuer sous Kobenga. Il y a un des salles qui n'a continué. Il y a un des salles qui n'a téléma. Et dit autour du monde. Kelly Katina aussi. Kayo na ko son noté. Mère chef. Si. T'as souhaité, moi te solide poser. Si. Mais n'a pas remarqué ba site mususu. Neti basana molimo mikolo batu boki la batu molimo turbulence obi avion turbulence na yemo ko journaliste na mutu bayambi boko mona ngada danser ngada nini batu zo do to sa calme to zo totongi motuté to pesi conseil to zo solo nzambe na ngai te nzambo za lokomo la Bible nous dit idéologie la Bible nous dit bivu yemvutu. Voilà, au revoir à tout le monde. Bye bye. Demana pesa tour du monde et dino image yanga motema na pesa nanani anise et dino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo et dino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo et dino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo et dino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond. Tour du monde edino image banda sango bilili yekola koloba vérité mama pamboma kia di franco alobaka solo mobuki lokutana ndokise moto moko tata na bino zabolo edongolo miso okolimwa na Margedon. Est-ce que na kosi edino tour